En tout cas, matondo mingi bapapa na ngai pe ba maman na bilenge oyo bozali kokotisa mokolo yango comme c'est doit ndenge bakoko na biso to bakotisaka bakoko nyonso bakotisaka te na tango ya bakoko na biso ezalaka Afrique mobimba moto akoki koteka te moto akoki kosala te moto akoki kosomba te ezalaki journée moko unique réservée pona kokumisa nzambi pungutolendo pe koyekola lolenge ye alingaka koyekola lolenge ye alingaka bakoko na biso babengaki yango siku kasi biso lelo toza kobenga ngo kaka mateya tope batoli tope kotika biloko oya ekila biloko epekisami pe kosalela oyo elingisami na nzambe eloko ya ekila oto bengi siku ezali nini siku ntope ekila elingi koloba eloko oyo epekisami na nzambe ke ekelamu na ye oyo baza kobenga na nkombo ya moto akoki kosalela makambo wana te yango babengaka yango siku sikoyo na kati na siku wana tango ezalaki bakoko na biso tango baye kokweyisama parce kava mibeko ezala te parce que mibeko yango wana tobengi na munoko ya bakoko nsiku donc na tango ya kala ezalaka te bakoko na biso bazalaka libre mais liberté na bango bazalaki kaka na bowumbu ya kosala makambo ya malamu ya kosepelisa bandeko ya bolingo ya kolingana alors sikoyo tango bakoko na biso génération de génération ezali koévolue et koarrive ke bamisusu bakomi kodesobéir na siku baza kosalela susu mibeko ndenge ezalaki te nde sikoyo tango baza kosalela susu lolenge te pardon na bakutu mibeko lolenge bakoko na biso bazalaki naturellement bakoko na biso tango baye na nsima misusu balongo kozala naturel ndenge bakoko na biso bazalaki babandi kokota makambo mosusu oyo eyebanaka te oyo pe ezalaka te neti kofinga mutu ezalaka te koyina to koluka koboma mutu ezalaka te kosala ekobo na mobali ya bato to na mwasi ya bato ezalaka te kokumisa banzambe ya bapaya ezalaka te bakoko na biso bayebaka bobele nzambe moko mpungutulendo bakoko na biso bayebaka bobele eloko moko bolingo kolingana koyinana te bayebaki bango nyonso bawuti na koko nzala panda mpe kiterekinam biso nyonso toza bandeko kobomana ezalaka te bapoison mpe ezalaka te neleko wana sikoyo ntango makambo ndenge wana ekomi kokota bato misusu bakomi kosala ekobo bato bakomi kotonga bamisusu bakomi kokabwana bato mosusu bakomi kosala ekobo bato mosusu bakomi kolanga masanga nde na bongo nzambi pungwa tindaka bambasi na ye ya siku alobaki tala libota na ngai babebi bakomi kosala makambo oyo eyebani te mpe oyo esindama te makambo wana baza kosala yango komemela bango pasi kati na mokili lolenge bakomi kosalela ekomemela bango kufa bomoi na bango kokoma mokuse mpe lolenge oyo baza kosalela ekopekisa esengo na ngai ewumela na bango alors bokende kopesa bango lolenge oyo bakozalela ko lolenge oyo bakozalela yango tobengaki mibeko ye oyo tobengi lelo siku ndabandi kopesa lolenge bino bikelamu na ngai boye kati na mokili oyo na mokili oyo mpo bozala malamu mpo bowumela bozala na esengo bolinga na bino zo moninga oyo ozomona pembeni na yo lokola nde ezali ngai nzambi mpungutulendo mpe yo wana zo moninga lokola ngai paske ngai bilembo na ngai emonisamaka na moninga na yo moto oyo ozokomona mpe na bikelamu na ngai na kela okolinga moto na motema na yo mobimba wana ngai nakovanda na bino seko nakosakumu na bino nakopesa bino esengo mpe nakopesa bino kimia mpe bomoi molai me botongana mpe te bobomana te bosala kindumba te
bozala bino nyonso lisanga moko bobina bina mpona kosepelisa nzoto te kati na mokili boboma te e na kati na monso lisumu oyo elekaki makasi ezali koboma e pardon ekobo yango ekotisaka koboma parce que lelo soki tomoni bacriminel bazali kokotela basi mpona kobotola bescro mpona nini alingi mokili emoneka aza na makoki aza na mbongo mpo aluka kosakana na basi ti ndenge ye alingi lokoso mbongo eyaka mingi na bato oyo bazali na posa ya kosala kindumba to mpe ya koleka bato nyonso kati na mokili ndakoluka azwa tala mayele mabe akoluka elimine ta moto mpo ye azwa kaka mbongo bato bakumisa ye ndenge tozomona lelo bamisu bamiziske baza koyemba bango baza koescroke baza kosala makambo nyonso bakoti na basekta ndenge na ndenge mpona kozwa bambongo mpo bakumisa bango bayembela bango et c'est ça or mibeko eye kobeba ntango biso sikoyo tobwaki nzambe ya bakoko tokwei na oyo ya kosambela ya bapaya na oyo ya bapaya bamemeli biso sango ete bakufela mibeko tokomi na liberté kosala nyonso tolingi nde bakoko na biso babwakaki nsiku bakoko na biso bakomi kosala ekobo bakoko na biso bakomi kolangwa masanga bakoko na biso bakomi koyinana na kati na kozanga bolingo bitumba ekoti kindoki ekoti poison ekoti parce que kozanga bolingo nde moto esalaka ke makambo nyonso mabe eya parce que moto mosusu na kati na libota bapesa kindoki me na kindoki oyo aza nango aza kobouge mutu te me ntango ye na moninga moko bazwani conflit na kanda wana na zuwa wana ndakoninga amanifeste baevre na kindoki mpona kokurte vi ya moninga to mpe kokanga bisengo na ye donc to eutaka na jalousie sorcellerie ezali kaka moto azokende koluka te meme mama oza kotambola na mobali ya bato to mobali oza kotambola na basi ya bato ezali sorcellerie oza kolonga masanga ozotonga moninga oza kozwa moninga lokola eloko moko pamba ezali sorcellerie ozali kosala malamu na kopona bilongi ezali sorcellerie ezali kaka te moto azoloka na butu non mo sorcier wana bamindele bayela biso yango est-ce que bamindele kindoki na bango bazalaka kopumbwe bazosala minduki mpona koboma baza koevangelize africain mpona africain aperdre mémoire mpo bango basakampare na territoire na biso nyonso wana c'est la sorcellerie ozomona alors na biso lelo toyebi nzambe ya solo esengeli tozala na kokeba mpe na prudence oyo tolobi na lopoto bakoko na biso oyo bafongolaki porte ya souffrance ya biso baafricain tout entier ezalaki kaka na eloko moko c'est parce que babwakaki lisiku doki na kati ya siku ezali koloba biloko nyonso eboyisami na nzambe biso tokoki kosalela yango te eske nzambe atindi biso toyinana nzambe atindi biso tozwa baninga na biso lokola baestima de plaisir ya kosakanela to komona pauvre mutu pamba biso nde na mokili riche oza kokumbamela ye oza koloba na respect même si aza basage deva yo oza korespecte ye même si plus âgé que yo soko azali na eloko te oza koseuse liboso na ye ozomona ndenge tozalaka boya na kolobela ye na kolakisa ye mpo tomona inférieur quel que soit na age te me na matériel ozomona ye pamba yango na kolobela ye na kolakisa ye na kobengana ye parce que ozomona pamba soki moto aza na bosi koleka yo yo koloba ndenge wana nzambe asalaki distinction te ke pauvre nde zwa ye pamba
moto aleki na mbongo nde kumisa ye bongo te siko bino batu oyo botosaka batu mpona bozwi oyo asala bozwebele ozogumbamela ye oyo asengi bozozo bani n'importe quoi mpe ozosakana na ye bino bato ndenge wana bozali batu oyo bozali na rage ya satana mpe bozali na milimo mabe kati na bino bato ya lolenge wana me biso bato na nzambe mpungu tokoki kozala na milimo wana mpe kobatela yango kati na biso te mpo eza ya biso te alors na eleko bakoko na biso bakoyaka bansete na biso liboso ezalaka bongo koko nzala panda na mama kiteleki nango bango nde bayaki na kati na mokili na biso oyo tozokobenga lelo terre ato mpe afrika ntango bango bayaki mpo na kozalisa biso bikelamu tozali lelo oyo wuta bakoko na biso na kati na mokili oyo butu mosusu mitunaka nzambe azalaka okanisaka omisala yo moko meme kuta ozali irreconnaissante epai ya baboti yo ozali ingrat ozomimona lokola yo moko mitiaki na mokili ozoyeba kozwa swe ya tata na yo te ya mama na yo te baoyo bazali nano na baboti ozomimona lokola yo oyebi koleka tata na mama orke tata na mama bango nde basali yo lokola koko nzala panda na kiteleki namba baza te yango na munoko babakoko na biso liboso nzala panda na kiteleki namba eske yo kumisaka mama na tata na yo basali ki yozala na vie eske otosaka bango eske oyokela bango eske osalaka malamu mpo na bango eske oyebaka valeur na bango c'est ça même yaya oyo abotami liboso na yo yo ozalaki bebesi mama azosokola basani ye yaya na wana azwi atio na kati omisubeli mwana yaya na wana change okushi osali salite mama azoloba na grande sœur na yo lomona ye salite wana oparole poudre olase kushi nazolamba nanu awa mais ntango okomi na mbongo koleka yaya okomi kozwa yaya lokola eloko pamba surtout bino lokola boza na bapoto baya na bino na afrique bapara na bino na afrique bino bozwi likolo na se bango bazali pamba bozokotisa bango na barépondeur grande sœur abengi yo tie na répondeur mama to tata abengi yo tie na répondeur grand frère abengi yo tie na répondeur mpo alingi asenganga mbongo sikoyo mbongo nio ezali mpo liango na nani soki lelo ozwi opportunité akokoma kuna mpo nosala nini mpo nosunga famille ya bapauvre oyo tozali nango awa ozotia ndeko na répondeur mpo na nini eske yo mwana kitu aliki ya basolwa okoki kokotisa mutu na répondeur orefuze korecevoir ye orefuze kodécroche ye ya solo na bizaleli wana bobima soko oza nango sunga ndeko oza nango te yambai na telefone explique ye si y a des moyens opromettre ye nesika mutu abengi abengo te na répondeur bizaleli wana botika yango ngai wasambulwa lobake na se connecté te mais jamais nakokotia mutu na répondeur nakoki kosala yango te milimo oyo bozwi nyonso wana batata bamama na biloko ya mike eza kokabula biso na nzambe boyebaka yango malamu biloko mosusu oyo osambula ayebisaka bino ezali biloko ya mike mais yango nde ezali porte oyo ezali ferme mpo na bisengo na biso c'est ça bino bana kitu adi boza na droit kotia bato na barépondeur te boyimaka te soki ndeko aza na kokelela aza kosenga lisungi epai na yo boyimaka pe te botongaka pe te bosalaka pe te ke soki opesi moto eloko mpo bato nyonso bayeba surtout ke bizaleli wana bino bana poto bizaleli wana yango te yo oza na Canada to États-Unis opesa moto eloko lifo yebisa moto ya Canada to États-Unis tofo yebisa ami na yo bozali na même ville kenga kutu natinda $100 epai ya papa wasambulwa oh siko publicité mpo na nini
ngai tango nasalela kalolo sambo ngai nayebisaka moninga na oke nga kutu nasalela papa Kanza Losambo ngai nasalela mama Nkanda Losambo nayebisaka bango soki nzambe atiki yo na bomoi ayebisaka voisin na oke natikili papa Kanza bomoi to mpe natikili papa Nzuzi bomoi mpo na yibilo ozala na bizaleli wana wana eza bizala ko se faire voir mpo bandima yo aussi que $100 yango ekosombela motu bomoi te ekopesa motu kimia te boyoka nzisango lokola otongeli osombeli motu imete botika bizaleli wana meme ozosunga mama na yo ozosunga tata na yo ozosunga yaya na yo salango na motema kobombama donc yo lingi oyeba kaka ke nonga na kabele eti azolia wana ngabu napesaki $10 wana yo lingi kaka motu nyonso yeba bizaleli wana boza nango moto mosusu akomi na ndeko batrete bopesaka mbongo asali mpo bofuta loyer onga mikolo na mbongo te mpo natindaki mbongo mpa mama na ngai na Afrique bongo soki otina mbongo mpa mama na Afrique estce ezali na rapport na osali ebizeli nini wana ya ko se faire voir okabeli mutu 50 €, tingandi na pese kutu 50 €, alelela ngai na pese 50 €. Ndenge na zabo bandeko bolimbisa ngai na mwa oyo na ko confidie na salite po nazolingana kanisa mwa mbongo moko boye natinda pa tata na ngai. Papa na ngai, mama na ngai. Manière nini wana? Bongo te. Bongo te. Bongo te. Bongo te. Tosalaka makambo na biso pona komila kisate. Tosalaka na komila kisefuta makate pa ya Nzambe. Tosalaka na kobombama yangone emoni samake pa ya Nzambe. Osoyoka. Yangonde emoni samake pa ya Nzambe. Yango wana. Tala bakoko na biso tango babebaki. Mais koko na biso nzala panda salaka retour. Nebite soki boyoka yango. Na wuti ko komango awa mbangu na français mpo na Kikongo na yebi Kikongo te. Na Lingala ekozala mulayi mingi. Mais koko na biso nzala panda zongaka. Azongaka batu bayebaka te. Koko nzala panda premier ancêtre. Ayaki kozonga. Na année vers les années 1805, de l'ère chrétienne, notre premier ancêtre, Nzalapanda, est apparu dans le royaume Congo. Précisément dans le district de la Lukaya, sous le même nom, dans le village Yamba. Est apparu un géant homme, est apparu un géant homme qui cherche un endroit à habiter. Accepté par le chef du village, Nzalapanda habita ce village pendant plusieurs années. Nzalapanda tango aye, kozonga lisusu na l'an 805, na ère chrétienne, oyo azali koko na biso liboso ayaki kofanda na royaume Congo. Précisément dans le district de Lukaya, sous le même nom. Royaume Congo wana oyo toza kobenga lelo na Congo ya Tosila, précisément na mbanza ya Congo. Mais na district ya Lukaya, Lukaya wana kutu mususu lelo eza awati na Bakongo. Sous le même nom, dans le village Yamba, est apparu un géant homme qui cherche un endroit à habiter, accepté par les chefs du village. Nzalapanda habita ce village pendant plusieurs années. Ce géant homme n'avait ni femme, ni enfant, et
avait comme métier tirer des vins de palme. Donc nakati bambule bela vanda nakati ya mboka wana ya yamba batu batoko yeba te ke oyo ezali ancêtre na biso liboso asali retour akomaki ne lokola kozwa masanga mbila batu babona kaka ye akendaka na masanga mbila. Sur ce, tous les gens de ce village et des villages environnants se rafraîchissaient sous le toit de ce géant homme qui était rafraîchissement. Celui-ci demandait aux gens de ne pas prier le Dieu de ces étrangers qui ont envahi notre territoire et de ne pas copier leurs habitudes. Bon, yo qui message à cause nango. Tango abandi ko ça, au monde ici a soko tiré ba de palme wana, oto bena galelo masangambila. A soko tiré po ba tuba ya kabazomela. A sote kate ba soko mela, a soko proté ba tuba pusana wana, nda bandi ko yebi sabango. Bolongwa kokumi sabanzambe ya bapaya oyo. Pe bizaleli oyo bango bayaki nango epai na biso. Yango te zalaka ya bakoko na biso. Bizaleli yango naza komona ngo epai na bino. Yango bino kozwi na bapaya oyo bayekati na biso. Bokomi na liberté ya kosala nyonso. Bobebisani. Osomona aye kozonga koteya lisusu. Mais bango baza comprendre te bazo zoeka embolole moko boye mobola moko boye metele kute zali ko so masanga mbila azolala na ndako eza ya niveau na bango te ana mboka wana azali locataire po ayaki ko yaba pese ndako ko pesa azali mutu pamba baza ko boya ko yoka ye orke nkoko nzala panda de retour. Bapapa boyeba ezali na moto moko te kati na mokili ya lelo soki azali incarné te aya kosala mosala nzambe ya solo. Et c'est possible. Et ça impossible. Parce que na mokili oyo na nzoto kosala nango papa na ngai mama na ngai na mokili oyo ya lelo o privé ba désir na yo au privé d'un sentiment na yo, on s'est millié, on s'est laissé pour na koluka bomo ya bato, esengo ya bato, kimia ya bato. On s'en a mutanzoto. Impossible. Alors, quand on a dit son zalapanda, ayaka kosonga. Pour na kotalisa, mentalité. Alors, mentalité wana, nele koko nzalapanda ayekote ya bakoko na biso, ba mindele nde ba yaki ba envahir territoire na biso. Ba uti Hollande, ba uti Portugal, ba uti Angleterre, ba uti Italie, ba uti Allemagne, ba uti Belgique. Ba yena mabele na biso. Ba zalaki mwa muke, ba zalaki belete. Mena mwa muke wana, ba koko na biso ba komi ko copier maternité na bango. Si on a le babino ba tubofani na bango na kati na mabele na bango. Bosomo na bango bele ko le kaba noir. Ba maternité oyo nyusu boza ko vivre boza ko mona ngo kuna. Biloko boza ko lia za ko uta kuna. Boza ko boza ko la lesali ya kuna. Ba bongo boza ko lia za ya kuna. Est-ce que boko s'échapper na maternité na bango? Koko nzala panda sala ki retour. Pona ko yebisa ba koko na biso. Banzenza bapaya oyo bazana mabele na biso. Bona ndo maternité na bango te. Siko bino bokeisi kino kokoma na mabele ya batu wana. Oyo bapekisa kituna na maternité na bango te. Ale bino boke kuna. Bosali différence? J'espère que non. Bango bazali ba descendance ya Lucifer. Bango bazana droit kotonga, bazana droit ya koboma, bazana droit koyiba, bana droit kokosa, bana droit kosa le kobo, bazana droit ya koyinana, pe ya kosomutelo kopamba. Siko biso na bango toza secret moko te. Biso na bango tozali nzambe moko te. Mais comment yozo copier matalité wana? Ya kotonga. Ndenge bizaleli ya badescendant ya Lucifer bazo salela. Comment yozo na bizaleli wana?
ya kozanga bolingo. Parce que preuve bango de basali munduki pona koya ko boma biso africain. Bazangi bolingo. Oyebi ke conflit ezali eloko moko ya mabe. Parce que lelo oyo mama Nkanga na mama Masika soki bazoni problème. Mama Masika kolinga sengo ya mama Nkanga te. Mama Nkanga pa kolinga bisengo ya mama Masika te. Ezalaka ndenge wana. Mama Nkanga kosepela ko na mama Masika ayunduki akomi pamba babote na leta tuzanga place kolala. Tope soko kweli mama Nkanga, mama Masika kosepela, mama Nkanga zui. Abande kosambala na mutuka te kufi. Akomi kosanga ndaka. Eloko nini yela kabatu soki bosana conflit. Yango na tu éviter querelle, tu éviter ba conflit, ba incompréhension, ba mésattente. Yango na elongola ka bolingo kasi na biso. Parce que tant nous tous en mésattente, bolingo ça les sous pas na yote. Na yote. Alors tant que ça na bolingo ya moninga wana te, okoluke sengonete. Tant que moi sila mobali. Ceux qui vont ensemble, na bolingo moko, mobala so binga moi sina koma kitoko azala bien. Moi si pas so binga mobala so bambongo pas azala bien bali ya bien. Mais so ka bakabwani divorce koti. Moi mobala so linga ayoka moi sino kutunenga komi soko talié. On dirait ma sans amboa. Osomon, wona mobala sepeli asui ya boya kingai. Ya kanisa ko mona ngoma lam, asokende ko swa. Akoyoka, akoyako bonde la ngai. Moi si pe bakabone na mobile soka yiki kuna mobile kutu musale sila akoma ko vanda kutu pa papa nzusi babengane na ndaku wana bandeki ko fanda wana na leta afuta alisusu mbongo te soko moni papa kanza ndenga komi oko kama wana mwasa sepeli zui namna bandeko sala zala yoka langashi ndamu tuna bandeko sale azala nyonso wana pona conflit. Conflit, et ça dit déjà Satana. Donc, il faut qu'on ait un conflit dans moto. Kende ko bongisa. Ozali na Satana. Pour Satana, mutaki pona ko kabwana. Boyo kango malam. Après, on se bat kota mwana bilaka. Mwana bilaka, conflit wuti yo wapi. Kokabane wuti na yo wapi. Jalousie wuti na yo wapi. Koyina wane wuti na wapi. Mwana bilaka. Non. Wana zo salela. Bizaleli. Ya bato okekuta na mboka na ba descendant Lucifer. Ya moko nzala panda alobaki succès tous les champs de ce village et des villages environnants se rafraîchissaient sous les toits de ces géants hommes qui étaient un bon tireur de vin de palme. Et au moment de ces rafraîchissements, celui-ci demandait aux gens de ne pas prier le Dieu de ces étrangers qui ont envahi notre territoire et de ne pas copier leurs habitudes. 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 Alors, habitude wana, soko ekeka na lolenge oyo ya lolenge ya bato toza komona ba vaisser ba yela kibiso directement comme na Satan, s'il vous plaît. S'il vous plaît, au comme directement na Satan. Koko nzala panda asala ki retour. Ba eki ko yeba ndenge nini ke wana eki koko nzala panda. Après des années, ces grands hommes s'y combattent de suite d'une courte maladie. À quoi il a une maladie à mouquer. Alors, comme le chef du village ne connaissait ni son village natal, ni ses membres de la famille, celui-ci était dans l'embarras d'enterrer cet homme par peur d'être arrêté par l'État belge. Parce que tant qu'on est belge, la 1805 lois. À Bangui, que muto ndenga aza kobela akufi ngai na kosala ndenge nini pona kokunda ye
Le temps que le chef du village cherche à alerter la police la plus proche, subitement apparaissent deux hommes inconnus. Qui se présentèrent comme frères d'Enzalapanda. Batubi balé, parce que tant wakufi, motoza na famille te, azala na mwana te, chef du village a terengani. Nakosala ndenge nini, ngai siko na joye mutu famille na ngai te na kende kokunda ye. Ba policier bakoya kokanga ngai. Mena sala ni malamu na kende koyebisa ba policier. Tawa lingika akende pona kende ko alerter ba policier, abona batubi balé bayi. Batubi balé badiniwana. Bayebise ke biso tozali bandeko na ye ya famille, toyoki akufi yango toyepo tokende kokunda ye. Après 2 jours de deuil, quand tous les gens du village et c'est les villages environnants se fondèrent à larmes pour pleurer celui qui leur donnait du fait et des conseils spirituels. Bato village wana baza kolela, mutu andoko pesa biso masanga samba, mutu andoko pesa biso batoli na mateya, auti ko kufa, bato village mutu balela kiye. Ndenge wa sambula zali qualifié comme na famille. Famille na ngai ezali Afrique. Esiko basindi ngana me masango lobiko. Yo ozala mungala, ozala muluba, ozala mukongo, ozala muswahili, ozala mutetera, ozala mutu ya wapi. Ngai na sande kona yo po basinda kinga pona yo. Famille na ngai ezali yo. Tata mama na ngai leki mwana yaya na ngai ezali yo. Ndenge koko Nzalapanda azanga ki bato bakoki kosunga ye na makambo etali mosuni to mpe na makambo etali molimo. Me ye nda yaki mpona kobenza bakoko na biso pembeni na ye abande koflate bango na vin. Ntango baza kopusana ye aza koprofite kote ya bango mpe kolakisa bango mibeko mpe kolongola bango na matalite oyo bazwaki ya bapaya bazonga na kutimi ya bakoko na nzambe ya bakoko na mibeko ya bakoko mpona bazala malamu. Et c'est ça nayebi te bino mpo bolinga Nzalapanda ya mpo boyoka ye lokola wasambula azalaka na bino deja ngai te mutu bokoki koyoka. Bino bolingi nzambe afirize mutu lokola nani? Parce que dans le Kwambulus Kimbango azalaki mutu lokola ngai bakoko baboyaki koyokela ye. Mama ki panzisi azalaki mutu lokola yo mama bakoko baboyaki koyokela ye. Siko nzambi pungwa tindi lisusu wasambulu wa ye pa na bino. Soki bosoko boya koyokela ngai po batindela bino lisusu nani? Alors otoza kozela siko batindela biso ezali etumbu. Kanda ya nzambi mpungutu lendo. Liwa maladi ya makasi oyo kolela liwa koyela ono kite. Yango nde siko kozela na tangu ya osako koboya koyokela tata wasambula. Bankuru bavo mbandu yayi mbandu ya nsuka. Mbandu yayi mbandu ya nsilulu. Elingolo baboye tangu oyo ezali tangu ya suka. Tangu oyo ezali tangu ya bilaka. Soki yo na tangu oyo ya suka oyo baye kotindela bino mwana suka wasambulwa aya kokonduire bino tina indépendance spirituelle mpona bozwa liberté ya kokoka mpo bokoma malamu bozala nesengo. Mbandu yayi mbandu ya nsuka mbandu yayi mbandu ya nsilulu. Mbandu yaye mbandu ya nsilulwe oyo ezali mbandu tango ya suka tango ya bilaka. Nzalapanda azongi lisusu na mutu na ngai mpona ye koyebisa bino makambo oyo ye ayebisaka bakoko na biso na eleko wana. Me kokunda moni ezalaka nini? Après 2 jours de deuil, quand tous les gens du village et c'est des villages environnants s'affondèrent à larmes pour le pleurer, celui qui leur donnait du vin
et des conseils spirituels. Au 3e jour, les 2 frères de Nzalapanda emballèrent leurs frères dans une belle natte qu'ils avaient amenée eux-mêmes et se dirigèrent au cimetière avec tous les grands du village, tous les gens du village pour l'enterrement. Bango moko bayaki na itoko na bango ya sika ya kitoko oyo bakoko na village basala komona itoko bongo te. Bambalende kona bango Nzalapanda soit disait que bandeko na ye bazako kende ti na cimetière. Et loko nini yaki kosalama, chose étrange arrivait à la sortie du village au pied d'un grand baobab. Les 2 frères un devant, un derrière, montèrent le baobab avec leurs cadavres. Boyo kangamala. Tant ba komi na porte ya poba bima village, nzeke moko ya baobab zalaki wana munene kenda ezanga de tap. Alors, moko azalaki liboso, moko azalaki na sima, basimbi ndeko na bango na etoko balingaki ye, moko asimbi na kota mutu moko asimbi na makolo. Tango bakomi wana, devant les gens du village, babandi komata nzeta baoba. Babandi komata nzeta baoba ezanga betap. Betap esalama na likolo. Na cadavre na bango. Bamati bamati et après kokoma na suka ba se disparaître. Nde batu bayeko sosola na bilemo bayikomona ke ezalaki poko Nzalapanda nda azalaki na bino bayaki koyeba ye tangu bake na ye balimwe. Chose étrange arrivé à la sortie du village au pied d'un grand baobab, les 2 frères un devant un derrière montèrent les baobabs avec leurs cadavres jusqu'à disparaître dans le ciel, à présence de tous les villageois. Stupéfait et étourdi. Donc, stupéfait, donc il m'a camoté. Étourdi, ma monnaie qui a lokola, donc il m'a découvert qui distrait. Étourdi, donc distrait, ma commis kotala. Donc, na kati na kotala wana, ma monnaie qui lokola, donc il m'a écouté. Osomona. Donc, et ça qui pensa passe. Et ça qui passe. Hein? Donc, et perdre à demi-connaissance. Bande connaît so wana. Et faire perdre à demi-connaissance. De votre benji étourdi. Donc, stupéfait et étourdi, tous les villageois rentrèrent chacun chez lui et répandurent l'événement dans toutes les contrées de la Lukaya et des environs. Donc, Bandekonyo Sowana, donc, stupéfait, Bakamwe, tourdi, et à faire perdre à demi-connaissance. Donc, Babouki Sima Mayele va comprendre cet événement, oh, je salami di bango, Motono Sabimi, Akeko Panzasango. Bota l'événement le kiao, bota l'événement le kiao, trop tard. Natamu Nzalapanda Zalaki Bayebaki yete. Bayokoyeba Nzalapanda na Simaliwa. Mbulus Kimbang. Tamu Nzalime le Babako na Piso Basakana Kidaye. Na Simaliwa Bayokoyeba Valera Mbulus Kimbang. Bolingi Papa Sambula Kufapobo Yebangai? Non. Non. Moto, oya koyaka kila mukila kaka moto. Mais tango bapesi likambo, oya komeme pa ya batu. Azasu moto lokola binote. Lelo moto ko sala batebele bakuti kopana na kati na famille, muta kufi. Mais balobi ke tozali na papa bofunga na biso kuna na poto. Tozozela kaka basuni ebe ko mamkoloni. Tozozela via benga. Je kuna na mikili. Yem ta kopesa biso programme. Omoni batune ba ko zelo pona nini? Pona mikilo sana mbongo. Yone mtebi botsana no mama na morgue na kotinda quelque chose po bakunda mama. Osomon
Alors bafamille mobimba bakoyoka langage na yo parce que oza na mbongo bayebi ke vie na biso bofunga alobaki fo day edima samedi alobaki tokokunda ngo na nécropole abaki azotinda $5,000 mpona kokende koentere na nécropole bango nyonso bakoyoka mongongo ya papa bofunga parce que papa bofunga alobi fo bobimisa jei wana samedi fo bokunda ye na nécropole mpona likambo mbongo famille nyonso bazeli basaleli misindo ya papa bofunga bazeli babimisa corps samedi mpe bakende kokunda na nécropole mpona mbongo mais mbongo ekundi mutu me sauve ama mutu te s'il vous plaît mais bozotosa mutu wana makasi koleka mais oyo ayeli yo mbongo te ayeli yo oyo ekosauve ami na yo vous me prenez comme un petit rien comme un délinquant comme un sorcier comme un magicien comme un ivoirien vous me prenez pour ça ok bakoko na biso bayaki pe na sango ya kobikisa bazwaki bango ndenge wana batata bamama oyo ezali ntango na biso toprofite tozala te totika histoire ke tobanda kobeta tata wa sabulu ateyaka batata nzuzi ateyaka batata landu kasi tala bayokaka ye te yango biso toza na pasi oyo ndenge lelo tokoba kobeta masolo batata na biso bamama na biso bakoko bayokelaka mvuluzi kimbangu te yango biso toza na pasi oyo biso tose refere tozala mayele tozala pe kenge tozala penza na prudence akokoka yango ekobikisa biso maye oyo koko nzala panda yaki kozonga mpona koteya bakoko mvuluzi kimbangu mpe nelekone mosala asalaki yango wana bongo neleko tata wasambula mosani aza kosala kaka yango moko mais lokola mvuluzi kimbangu aza te oza koyembela kimbangu oza kokumisa ye oza koadore ye po aza te po akufa soki azalaki yo kokumisa te okosakana na ye ndenge ozosakana na papa wasambulu okokosa ye ndenge ozokosa tata wasambulwa c'est ça alors bapapa bamama nzambe aza kaka moko molimo oyo esalaka na koko na biso tsako ya nzambe mpungu yango kaka etambolaka mpona kosala na basali nyonso yango esalaka na mama kipambita yango esalaka na mvuluzi kimbangu mpe yango ezokosala na ngai wasambulo eza kaka molimo wana ezali mibale misatu te molimo mpe oyo ya mabe ya kadia mpemba ezalaka kaka moko yango etambolaka na mitu ya bato mpo basala mabe bakometa adultère kindoki koyinana kobomana mpe kosala na mabe ezaka molimo moko ya des esprits tout court ezaka na milimo mibale ya nzambe na ya satana nayebi te na kote ya nzambe libo distingo na bakategori boni c'est ça molimo ezali moko mais distinction mpe ezala esika molimo nzambe ezali soki boke kuna boke kokuta moto azosalisala banzete na nkombo ya mvuluzi kimbangu aza kopesa bato biloko ya kotungula na nkombo ya mvuluzi kimbangu aza kosenga bambongo mpona asala lisolo maladi opesa mbongo boye yebaka wana azala molimo ya kadia mpemba abombami na nkombo ya mvuluzi kimbangu bokeba na moto ndenge wana matondo bisi boto na malamu mpeka nzambi kobotola na bino lokoko na ye esala misala kati na bino na baoyo bamibongisi balongoli bilamba salite mpe balati bilamba peto balongoli salite na nzoto mpe balati veve ntika kemba nzambi pungwezo esika kofanda kati na bomoi na bino lobiko na ye lunyakusu mpe lusakumunu evanda na bino na nkombo ya mvuluzi kimbangu matondo mingi